Ote mère babi o fait Jani a koufi na bo. Biso babu. Pino bolanda bato internet bato baboma bato nyonso. Ba uti ko boma bato tanga o ya koufi bolanda bango te. Mawalela Jani te nani alobi. Akoki ko doba na monoko ndeke na ngolela te me motema na ye ekoganga ekotina ya lela. Po yebi tango nini o ya Alexis na mobali na ye. Ya nono azali na problème na Jani te. Ya nono adinga ndo jouer na Jani sans problème. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon ya bien à kotalisa mawana ye pour ndeko na ye? Je ne sais pas. Nata bon numéro Jani na si Jani nga la mwasi na ndeko la musanga te ko benga ngati. Prito bosana ka moni mutu musu bokabona na bino mo mona ka ye wana oleka. Akondeli nini ko azala bien ko aye munene gloire à Dieu. Bongi vina ye bongi zamba zo lokumu. Aleka kana ye. Mais c'est que ce qu'on a na mutu fo mutu wana o souhaiter liwa ya mutu to passe ya mutu wana. Jana bifi ya babengani na libanda. Tana siko malili to na ife. To na ife na zabo malili via maboko ezokanga mangai bana baolela. Babengani na libanda. Benga apona obenga popo oyamba te. Via bakabona na ba collègue nyonso bato so za iko karabana bango. Na karabana bango lisute. Na bengi apo Jani obengo zo yamba te. Tango nga na bengi mao babengani Jani na ndako. Jani aza libanda. Olobi mayele zo silanga nga na Jani aza libanda. Tomo luka ndeni to kosala poto sangisa mbongo to luka biye Jani ya mao pe aza na kati. Bana ya Jani bamona papa bango ya suka parce que bana na ye aza na bana na poto aza pe na bana ebele awa. Bana mususu bamona Jani ko andi star atikala na 3 ans. Jani tanga kepoto. Mawaza na bébé Jani kepoto 2 semaines après bébé ya Jani na mao aiko kufa. Tango babengani Jani atokomo benga Jani zonga ya yaka. Tout ça la musala, admirateur no bana on a besoin na yo Congo ça a besoin musala na yo. Zamba solo. Mawaza la ki mwasi ya Jani na tango pasi. Muto ba yeba ki na ye pasi, basi musuba ko zala nga na yebite, menga na ubeta lisolo ya muto nga na yebi. Mawaza ki muninga ya Jani na tango pasi. Alors ba pasi wana nyonso, mawa ko kagisa ngo lokola liboke. Soka kolela ye lokola mobali azalaki na ye te na kolela ye lokola papa ya mwana na ye to papa ya bana na ye. Ye ndi moso oza na problème ya Jani neti ni. Ata soki bazali na problème na bomoi. Soki ya solo ezalaki pa na yebi ke eza nango te. Yani moso pa aza problématique te. Jani pe azaki problématique te. Siko ata soki problème yango ezalaki. Est-ce que Jani yani moso po ayebisa Jani problème na ye to po ayebisa ke eloko salanga na sepela na ngote faut achola liwa ya Jani. Na limite actually déjà pour kota la vidéo wana na ndinga zo binela na ndinga zo sepela c'est déjà qui azana haine moko boye na Jani ma tikala ko luka pasi ya Jani pe mayo azaki na posa Jani azala po bana na ye bamona ka papa na bango ma wolela Jani te na ndenge nini nani alekisi tango malamu koleka na Jani ke mao Jani azaki na ye na basi Jani azaki na banzela na ye mais mawaza yaki mwasi ya Jani na tango pasi Jana bifi ya babengani na libanda tana siko malili to na ife. bonjour ou bonsoir na bana biso monsieur bolanda biso na kati ya via TV Monde na yebi ça dépend heure écoute la bino na pesi bino mbote bele na kombo na Yesu na sia merci na Nzambe o asali ke ngana mona na Yesu de interno na bino parce que ya yinde kolo na temps papa mon bambote na nga ete na bango na bana biso nyonso bolanda là na moni bo na kundi ya de musique na moni José Carli Empereur na moni Emery Sele to je vais ma samba bambote na bino la plateau na biso ya lelo toza bongo na mama Via nyonso na mama Via o asalaki mosala kitoko na monde ya théâtre azalaki moko to ndeko ya Jani bazwa na ye ba pièce ebele na les amis du théâtre et pas ya major de sa vie
mais lelo biso nyonso toyebi ke Jani aza susu na bomoi te, Jani aza profesa. Yango c'est pour cela toyangi mama Via na kati ya plateau na biso. Bonjour mama Via. Bonjour. Mes condoléances mama Via. Merci beaucoup pareil. Mama Via balandi na biso na kati ya Via TV Monde baza na besoin bayeba liwa ya Jani ekutaki. Merci mingi liwa ya Jani bote pe na bandeko nyonso bazotala biso. Liwa ya Jani ekutaki na tournage nga azalaka na chaque lundi na tournaka na biloko na ngai ya nouvelle vague eleka na antenne A ezalaki na wana tournage tozotourne ezalaki ekoma mpe tournanga tozotourne naoyokaka o te boyebisa te sikoyo naokomprendre boyebisa ye te nini sikoyo la foudre azalaki libanda ayebi te ke bayebisanga te la foudre azalaki libanda ota boye azokota vifa ya kufi mamona gangi vifa yo wapi ote mère babi ofe Jani akufi na bo biso baboyi bino bolandaka bato internet bato babomaka bato aya nyonso bauti koboma bato bazotanga oyo akufi oyo akufi bolandaka bango te babi mère eza ya solo akufi Jani akufi tokisanga maladi tokisanga maladi te akufa ndeni nazwa telefone natala na ANTPC parce que ANTPC apubliaki lokamba te oti na ANTPC nakoti ko confirmation ya liwa ya Jani nagangi na binzambe Jani Jani akufi nazondima te nabimi Jani akufi ndenge nini te ezaka boyokisanga maladi ya moto boye akufa abelaki bakinisaki mbango moto boye asalaki boye apela Jani ezalaka kasi alinga tumbola yo aobenga bata 2h du matin aobenga yo po atumbola yo kaka ayebisi oyo nabeti ofusi ya pongi olala bien nga nayoka Jani akufi na nini nabeli liboma nabi Jani te Jani akufi ezalaki choc mpo na nga ezokontinue kozala choc mpo na nga oyokaki Jani akufi ezopesa kobanga ezopesa pasi eza na bato bakufaka moto akokufa moni yabi nzambe ezwa lokumu ozuye eza na bato mosusu na soki ezalaki kaka na mayele ya bomotu koloba na nzambe nzambe ezela nano fa ifala ya nano atourne nano makasi Faut comprendre Falaya. En tout cas, ça vraiment makasi. Faut comprendre Jani aza moko bongo aservi RDC aservi monde entier ça peut proche na mama Via ko bazwaki tableau ebele bazwaki le bafilm veri mama Via relation nini bien souvenir nini ya malamu tika la joie na joie kaka na Jani te Jani azaki vie na nga na ovana na kitambo Jani paza na kitambo wana bana ndako na bango na mao ndako na ngeza kindaka Jani nyonso wana naza na producteur ya nouvelle vague nazalaka na Paul Mabiala nazalaka na ya Dodo Mbongozi Diozina nabisi bango mbote esika bazali alors film nyonso ya nouvelle vague c'est Jani aza te se film ani tournament de l'homme aza te c'est que film ani tournament donc toza bato moko oyo tosalaki déjà famille moko na tona Jani na tambola tona Jani na mela tona Jani na lia tona Jani majorité ba film ya banzonzi période wana Jani ezaka mobali na nga soki Jani ya mobali na nga te apo mobali na nga soki apo mobali na imagine mokolo Jani babenganaka ye na ndako nga nazalaka ya kolala nazala kolala na waka telefone nanga ezosone oyo
akolala nata bonime wa jani na ibisi jani nga la mwasi na utikola musanga te kobenga ngati jani kobenga ngati na za mwasi na uti so benga na bamoyi kalikila ba era benga ngai jana bifia babenga ninga na libanda tana siko malili to na ife toi na hiverne naza malili via maboko ezokanga ngai bana baolela babenga na libanda ebenga apona obenga popo oyamba te via bakamona na bakolegi nyonso bato nyonso bazali kokangama na bango nakangama na bango lisu te nabengi apo jani aobenga ozoyamba te nini susu via nazalaka tuki apo ndenge na ebosani so musala soki akolala ebisi apo jani babengani na ndako api babengi nga deja na nzela nazokende naokende nakutana na jani apo akomi mpe akuta ye na ye babengi ngai yabi na nakena jani na hôpital jani ayoki nzoto bien te jani azalaki fani so na joue na jani te na joue na apo so na joue na apo te na joue na dati ebandaki kaka kozonga bongo ebandaki kaka kozonga bongo eyamona sami mokili mais plus ebandaki kaka kozonga bongo ti utu bato misusu bakomaki koloba naza na bana jani nabota na jani misusu nabota na apo misusu donc nabota na dadi parce que baza bato tozala na bango trop tani akoma ye ndeko tani akoma ye fami apo awuti poto aye ndako ya liboso akota ezala ndako nanga ayemba moko akomi na ndako nataka boye apo tata oye na yambi apo natuni boni jani ozoya boboni jani abi jani akoyaka jani ayaka ntango babengani jani atokomobenga jani zonga yaka tosala mosala baadmirateur na bana na besoin na yo kongo eza na besoin mosala na yo nzambe azwa lokumu ye nde apesaka pe nde azwaka molimo jani mama via estce ndenge bozosala bareunion corps ya jani bakokunda ye na poto obe corps ya jani ekoya na kishasa corps ya jani ekoya na kishasa grâce à dieu tozwi lisungi ya ndeko ya première dame balobi nzoto ya jani ezoya na kishasa nzambe azwa lokumu torendre jani dernier hommage pauvre mama ya jani amona mwana na ye ya suka bana ya jani bamona papa bango ya suka parce que bana na ye aza na bana na poto aza pe na bana ebele awa bana mosusu bamona ya jani kwa andi star atikala na 3 ans jani tangaki poto mao aza na bebe jani aki poto 2 semaines après bebe ya jani na mao ayi kokufa donc andi amona su papa na ye te bana mosusu mpe bandeko mosusu baza awa bamona mpe papa na bango lisu te gloire à Dieu aya pour rendre le dernier hommage digne de son nom ebembe ya jani ekoya na mboka kishasa bakokunda ye na mabele ya bakokona mwa vi ya balobi mwa baremiere mo bozo leta sur réseaux sociaux mawa aza jini mpe ya kolela jani esi bakabwanaki pourkui azoboma nzoto bongo ya kolela maona jali bazalaki na relation te akoki kolela lokola artiste te ifo aleleka na modele wana ndenge azolela maona jani bazalaki na relation te andi auti wapi auti epande baboti bakabwani surtout mpona nini tozala na kongola azala na facilité ya kobosana relation oyo ozalaki nango na ndeko nevo olala ndako mona mobali olamukaka na mobali oke maternité 2 fois na mobali wana ata kutu soki bazwaki grâce ya kobota te me na mikolo oyo basalaki na jani bakotambola na jani bakoswana bakobongisa bakotourne bakozonga mwasi na mobali ya solo abosa nango kaka mpo bakabwana akobosa nango akobosa nango te ntango ngai nabengi mao babengani jani na ndako jani aza libanda alobi mayele ezosila ngai ngai nabi jani aza libanda tokomoluka ndeni tokosala mpo tosangisa mbongo toluka biye jani aya mao mpe aza na kati
Ma atikala koluka pasi ya Jani te. Ma yo azalaki na posa Jani azala po bana na ye bamonaka papa na bango. Ma walela Jani te na ndenge nini nani alekisi ntango malamu koleka na Jani ke mao. Jani azalaki na ye na basi. Jani azalaki na banzela na ye. Me mao azalaki mwasi ya Jani na ntango ya pasi. Mao azalaki mwasi ya Jani na ntango ya pasi. Muto bayebaki na ye pasi basi musu bakozala nga na yebi te me nga na obeta lisolo ya muto nga na yebi. Mawa azalaki moninga ya Jani na ntango ya pasi. Alors bapasi wana nyonso mawa kokangisa ngo lokola liboke. Soki akolela ye lokola mobali azalaki na ye te me akolela ye lokola papa ya mwana na ye to papa ya bana na ye. Tobosanaka moni mutu musu bokabwana na bino momonaka ye wana oleka akondeli nini ko azala bien ko aye monene gloire à Dieu bongi vi na ye bongi nzambe azwa lokumu alekaka na ye misetike soki okabwana mutu fo mutu wana osouete liwa ya mutu to pasi ya mutu wana mawalela Jani te nani alobi akoki koloba na monoko ndenge na kolela te me motema na ye ekoganga ekotina ye alela po ayebi ntango nini oyo alekisi na mobali na ye awa asala nzela na ye Jani asala nzela na ye me bakoki kobosana histoire te. Ok, bolandi mama via ndenge alobi bakoki kobosana histoire te biso tokendaki koakompagne Jani tokendaki koakompagne Mao ntango akendeki na Andi po akende kotala kokutana na bakoko na ye alela papa na ye tokendaka koakompagne il faut mona mwana tikala na eloko moko na monoko na ye papa na bandako oyebisa ye tokomonana na koya tokomonana siko Andi azozela papa na ye aya bamonana Andi akokende kozwa papa na ye na aéroport azoya na cercueil s'il vous plaît bandeko totalaka makambo nde tokolobako et puis na moma nini tokolobelako. Andi akomi na âge 18 ans Andi akomi na 18 ans ezaka Andi te bana mosusu baza ebele oyo mpe Jani atikaki bana mike baza ebele oyo mpe bazalaki ta mosusu na promese na papa na bango keno bakomona ye akoya me bakokende koyamba papa na bango na cercueil bamama ya bana na bakolela Jani te bakolela Jani te bana droit te nana longoli bango droit wana. Poser réponse na bino balandi na biso vie activement mama via pesi explication donc botika kobeta mabaku mpona Mao avant na fin d'heure ya kolela ye Jani abotaki na basi na bakolela soki bana ebele tobokotanga bana mpe koma lobi polemi esi elimo bien ndeni producteur wana bozalaka na Jani boza kosalela mosala bozalaka na relation malamu ye na bino ndeni. Oui, toza toujours na relation ya malamu tokutane na baproducteur ebele tozalaki na ye na ba Alpha Bukole tozalaki na ba Jean Bisadidi Zolozolo Batisi Kal Marcelo na baproducteur ebele ya ba ebele tokutana mpona Jani mais Major Bisadidi tozalaka neti lelo Titi Kalo tosololaka tozalaka neti lelo Major ye moto apesaka biso pese tokenda kosanga na bango soki ndeko na biso lelo oyo tozosalaka mpe baréunion kuna Major moto apesa ye biso do tozalaka bien bafilme eza tellement ebele bato mosusu bazosongisa na bainternet mosusu ezotambola mosusu donc voilà ere wana ngai na Jani tozwa na ye na YouTube te ngai na Jani tozwa na cassette na CD. Merci beaucoup balandi na biso tozokoba kaka juste na émission na biso balobi bacomédie bazalaka na bolingo bacomédie balinganaka parce que tozomona liwa Jani ezosangisa baréunion MTPC eza wana eza na baassociation ebele epi baartiste bazoluka parci par là mpona kolela Jani Faye en tout cas Jani Faye alobisi presque RDC movement tout monde entier na liwa na ye te esali aza franco te ntango alobaki aza franco ayebaki oyo azalaki Faye azalaki franco Faye azalaki ya baleki ata moto aye na scène lelo ye sika Jani akoyamba yo aza na problème na yo te Jani azolakisa ndeni okobanda kotonga moto azoblage na yo Jani azolakisa Faye okomprendre mama vie aza vraiment très émotionné likambo esali passe et puis écoute ye wapi na tournage yana bana kobengela 2 heures botala bolingo wana mwasi moto alali me ami moko abengi na 2 heures azwi appel mpona kopesisa moto babengani c'est pas facile à supporter chaque fois
Mais maman via. Bah image beaucoup de circuler un doyen a dit na comédie, on dirait comme si bazaki na ba haine moko boye na Jennifer. On dirait comme si azo c'était en lieu Jennifer. Comment qu'on ça ba vidéo ya bon. Janice ina mutebi te soki ezali na mutu moko comédien moko akozala na problème na Jani na yebi te. Eza lokwa de Londres mutu alobaki na problème na de Londres, je ne sais pas soki aza soki existaka na yebi te. Mpona question wana mpona video wana ngai eloko na olobi eza ya nono azali na problème na Jani te. Ya nono alinga ndo jouer na Jani sans problème. Je ne sais pas. Est-ce que ezalaki façon ya bien ya kotalisa mawa na ye mpona ndeko na ye? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ezalaki façon ya malamu ya koyebisa bato ke na perte ndeko? Je ne sais pas. Vraiment mutu na mutu amona yango ajuge video wana ndenge aomonela yango. Mais pour moi je dirais Jani azali na problème na mutu vraiment vraiment te. Ayeba ine mpe kokangakanda te ata kuti bongo toswana na ye autosala émission awa asalelanga 2 émissions to nakabona na mao via na mira esamba koyebisaka mao eza na mobali nokaka bato bazobenganga otala makambo Jani alobi nabengi Jani nasiliki na bandi koganga abinanga via ozoganga chafue kaka sikoyo nabengaka journaliste nayebisa ye ke ndenge eza boye soki ya bando tenge na soki nani wana akufa ye mutu boma ye soki nani wana soki nani nalobi natangi bino mibale boya bofuta tike boya kosalanga o bosalanga. Donc j'ai compris que ayebi ke to ba petit ne to salelo donc ayi ko sala émission atuni ye lianza atuni ye lianzi atuni ye soki banani ba comédien nini oyo bazaka na théâtre oyo bazaka na kisi atangi nga na domaze domaze akenda kozwa ngo na selembao ana akenda kozwa ngo na matadi ola bakisi na biso asali badetail na ye domaze abengi d'abord nano bato bakoma obenga domaze abengi nga na kata ye na nga na koseka nayebisi ye domaze kasi ya na biloko mpe so réponse libenga ye oyoka réponse akopesa domaze abengi ye ayebisi ye kaka na na eloko aoyebiso te Fifi kutumba na bongo bato bakoma obenga Fifi bakoma obenga Fifi abengi Jani ya Jani ya abengi Fifi leki nanga obenge ngani ote ya Jani ya longola émission bisa journaliste obosaki na émission wana alongola émission wana po ezosala bien te na ngambo basemeki ya Queen na ngambo ya bata théâtre na bato nyonso Jani ayebisi Fifi ongina benga bango nayebisa bango balongola émission te na obenga bango balongola émission te na obenga bango nde nayebisa bango akoselo makambo na internet comme ça sikoyo nde okoyeba ndenge nini ke no okobenga nga te so naoyeba mpona via kosala na eloko te donc Jani azalaki na problème na mutu te ayebaki kosakana na mutu nyonso ayebaki kosolola na mutu nyonso ayebaki kotia mutu à l'aise au fait ko mutu neti Jani ye limoso oza na problème ya Jani neti nini ata soki bazali na problème na bomoi soki ya solo ezalaki mpa nayebi ke eza nango te ya limoso mpe aza problématique te Jani mpe azalaki problématique te siko ata soki problème yango ezalaki est-ce que ya limoso po ayebisa Jani problème na ye to po ayebisa ke eloko osalanga na sepela nango te fo atyola liwa ya Jani na ndimi te actually déjà po kotala video wana na ndenge azobinela na ndenge azosepela alakisi déjà ke aza na haine moko boye na Jani mais mutu so esa kufi babombaka mabe na ye kofi aloba mutu akufaka na mabe te ye siko asali ba art wana dakelakisi ke bino bacomédie boza na bolingo en tout cas nayebi te soki ya nono aza na problème na Jani je ne pense pas pe ya nono mpe azalani mpe problématique te soki asali yango mpo atyola Jani soki ya nono na otala caméra soki penza ya nono asali video wana po atyola Jani parce que nga déjà na ondima te ke okosala video na po atyola Jani mais soki penza ke ya nono asali video po atyola Jani
nayebisaka ya nono azonga moke nsima accompagne ga perdre leki moko Jani Fay oyo akotikala omonaka sute na vie ni na nzela ni na scène ndenge aka nalamusaka conscience moke ya nono koyebisa eke obungisi mpenza ya motu ya Franco ake Mobutu ake omonaka esu te yaya dona yo na nga to perdre dadi akenda ta mosu ezali mpe na motu bo azali na problème ya dadi nakomonaka esu te to perdre Mireille Kutina akenda to perdre Suzy Bantu Suzy akenda to perdre Mélodie to perdre Papa Doudou to perdre bakenda tokomonaka bango lisusu te. Est-ce que c'est une façon ya kolela bandeko na biso? Moi je dirais non yaya, je dirais non. Désolé, je te condamne pas, mais nayebi soka ke tozangi bien. Ok, merci beaucoup pour le message nayo et pour me la yandi mosi c'est Kazali. Rien de mosi en tout cas et vous ça pour la vidéo na même nga ibongi la joie. Ça yaya est vraiment bien. Donc on va le vidéo wana. Donc ce que ça là pour na mawa. Bravo. Mais ce que ça là pour na kotola en tout cas désolé ya nene. Ça ene na biso na kati ya monde oyo. Loko wana ici. Maman via ce que la préparation de vous préparer pour na Jani ezamele. Ndenge toyokanaki tozozela baprogramme ya batapoto bayebisa biso parce que lobi nde normalement l'état azongisa ekoro ya Jani na maboko ya famille L'état congolais, l'état français. Alors tozozela sikoka toyoka soki bakoyaka aza mokolo nini soki bapesi biso mokolo bakoya tokozanga tokosala video te mpona koannonce bato parce que Franco Mobutu tokozwa un aéroport tokende kozwa un aéroport toya totie na ndaka malili tosorganize koma tokokunda ye jusque la nde nayoka ye nde balobaki ondire aéroport tozala na blanc blanc tokende kozwa ye et puis le reste ya baprogramme bakopesa nsima. Vous avez contact na ba comédia poto? Oui, toujours tozosolola. Ntango Jani abela bato ebele bayeba te nakomoyoka ngo na baréseaux sociaux Jani abela Jani azalaki déjà na malade ya motema Jani atikalaki na autant de jours mpona kovivre autant d'années mpona kovivre. Est-ce que c'est important soki réellement abela bato bayeba na bango te vous êtes sûr que bato bakokapte message wana kolobaki Jani abela yango nde akufi po moto abela estomac eza provoqué par quelque chose. Po moto akoma na tension eza provoqué par quelque chose. Po moto akoma na maladie ya motema ezalaka provoqué par quelque chose. Donc outaka quelque part. Je dirais merci à Maxime Bondoé pour tout ce que tu es en train de faire. Vous êtes belé bozo sala yango. Mais en tout cas na okai mungongo na yo kotelema likolo ndeko na yo nzamba pambulo. Bandeko nyonso oyo baza na poto merci na effort na bino to saluer yango personnellement na saluer yango ça na bino bien démarche na bino ezokende bien nzamba continue kotambola na bino mais eza na wana importance te ya kolobaki Jani abelaki yango akufi parce que soki tobi Jani abelaki yango akufi tokoluka kaka eutaki wapi maladi wana mpo ezwa Jani po ememe ntina lowa ntango bato ebele babelaka ya nono ye wana abelaki mpe mingi. Mais c'est vrai que Dieu fait sa grâce à qui il veut. Tant que ce pays qui tourne Jani, mais maladie Jani a belle qui s'est provoqué. Donc on ne peut pas l'ignorer en fait. Tout ignorer à côté, tout continuer ko kondi na biso, tout continuer ko lelande ko na biso. Azali ne muta kimia, to créer na biso pe ba, to créer pe ka kimia. To kondaye na kimia nyonso voilà. Ok, merci beaucoup. Tous les vraiment on a besoin de voir des détails qui sont là. On doit nous donner maman vie avec lui. Tout ça fait la gloire à Dieu dans Zambie. Il y a des gens qui mettre la France. Il y a des gens qui ont Jani à son endroit. Bravo artiste Jani, on ça salut bravo. En fait que ça le faire na bien toujours c'est là. Et maman vie à monde de la fin Tomilengele malamu
Nzambe toyebi mokolo te bakomi koyoka tokoyokaka mafinga entre bango baofingana tala nde tozwi valeur na biso tobabila mabele bolumbu na biso nyonso eza na se. Est-ce que Dieu akufi na honneur? Il a été insulté hier. Lelo tobetela Jani maboko loko efingaki Jani lelo ezokumisa Jani kwani tozokumisa bandeko na biso te ntango toza na bomoi ole tolukaka kokumisa bango ntango bakufi baingere mosusu eprovokaka mpe batension to bagastrite moto na moto otambolaka na liwa na nzoto me oza na mokolo na yo oza na ngonga na yo Nzambe moto ayebaka ntango ya moto lelo ekomi tora fai na bandeko baotala nga na bandeko baoyoka nga ngai na bino mot de la fin na bandeko baotala nga na bandeko boyoka nga na bandeko batalaka Jani ntango abandaka théâtre na Chic Choc biso na bino toperdre Jani bandeko ya Chic Choc ezala banzunzingere ezala bandeko ya Chic Choc ezala famille ya Jani Fai biso nyonso toperdre Jani esala bien tosikangama na liboke lokola motu moko to rendre mona mobali oyo dernier hommage mokili ebwakaki soi mokili epesaki mpasi mokili elelisaki mokili epesaki mawa ndeko oyo obengaki ndeko na yo azongiseli omone le singe okufi na yo to rendre dernier hommage na honneur nyonso na kimia nyonso mpo ngai na bino bandeko tokotikala komona so Jani nga na okende kuna nzoka nde Jani azalaki mosakata na Muyanzi ekolo mabe nyonso mibale nga nakendaka kuna presque so na lexi jour moko lelo nakei lobi kuna nakei naoyoka ndenge bandeko bazoloba ndenge bazosaka est ce que bokoko na biso mpe esalaka oui bokoko na biso esalaka ntango yango oyo tokanisaka biso na biso place nini natelemeli nini nasalaki ya mabe nakoki kobongisa bana baza na kati tolela Jani na kimia bandeko Nzambe alola batela biso tomona lisusu. merci bandeko boyoki ndenge mama bino tolela na kimia on est ensemble eza na information ndenge makambo ya Jani ezolekana kaka a na chaîne ya vie ya TV mo bosabone ya olinka kaka connaissance parce que ezalaki mpe vie ya Jani bezalaki bavoisin na poto Roger Luyala Emery Seleto en tout cas boza tellement ebele donc tokomonana prochaine